papa nanga a choisira kende grande sœur nangai. Mais milimo eboyaki Satana boyaki mwana mwasi wana bike biso moko tokopona milimo epona kinga. A cause sponsoriser aux classes au sali makambo nyonso il fait tout mais soko otangi na mbongo na ye okozwa musala te eza ba condition na ye parmi babiloko na ye na pesi bana ebele kindoki soko olie boye mbala moko na butunga moko na ye na zuyo na kokushe na mwasi soko na bimi na koti na douche na kozwa mouchoir wana na mipangosi na yango mwasi akomona yango te na kotika mwasi na mbeto na koti na douche na pangosi yango a douche quelque part tant na kolata na ko prepare mouchoir wana na tia na kati ya pantalon na ngobe na sac na ngamo ko boye na kei ngana sala na bala nyoka mimi na mbeto bobana ko bimela ngai so na posa mwasi abimeli ngai na ndenga nyoka abalupa tanto mwasi na coucher na ye. Après coucher na ye boye soki na silisi bolingo na ye abane ko senga mouchoir wana et mouchoir wana finyoso ona kolala na ye na ko dépenser mbongo parce que munyoka wana muto bana ko pesanga mbongo sengi mouchoir wana na ko zo mouchoir wana na tie yango na kacha munoko na ye ameli yango pa sans yango lisusu soki nyoka sans yango lisusu na ko zo yango na loboko na nga gauche na bani ko kamola yango komona mayo ezobima wana mayo soko ezobriller tango ezobriller bonde étoile ya mwana mwasi wana ata mwana mwasi wana azaki na étoile ndenge nini makambo na nyonso kobeba na kati na vie basi ya bazemi ozomona mwasi bwaza na zemi nga ndenge nazalaki kobaluka nyoka na kozala esika mwasi ya zemi asuba komona ndenge basi ya zemi asubaka yango pesa ba mama obaza na bazemi kosubaka n'importe où te bien sûr ozana nzambe yesu ozana ngambu na yoso ndimela yesu bebi tumeza makasi ngai soko za mwasi ya zemi oye kosuba peti na mabele boye quelque part boye ngai soko na moni boye na ko baluka mala moko nyoka na lamboli masuba wana yebake na butu ko avorter yebake na butu automatiquement ko avorter et soki na lamboli masuba na yo nazana capacité ko kota na libumu na yo parce que si na lamboli salité na yo ata na yebi yo te esika osubi na ko kende pa na lamboli masuba wana après ko lambola masuba wana mbala moko na ye ko fongola kol na yo. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à tous nos abonnés de chez Bissou Télévision. Un grand merci à mon sponsor officiel, Yes Sponsor, Tondima P, Apesa Bisso, succès, Apesa élévation, Apesa santé, Apesa nyonso tozali nango. Grâce à sponsor Nabiso, comme on a eu, Jésus-Christ de Nazareth, yende à sponsorisaka. Émission Oyo Police de Star ainsi que chez Bissou Télévision. Un grand merci na orphelinat vida de l'Ekosungaba la petite
balia bamena basepela grâce ya mokolo nango mama Emily seti mainga mwasi nzambe moto nyonso mutia malamu esengeli to benga mama Emily s'il vous plaît parce que bana ba okende vacances bana oyo esengeli batanga pe année oyo donc inscription est déjà en cours malgré bana ba kotanga parce que na juillet awa bana ba ko vacances na septembre inscription bandi bana bazongeli kelasi na yango moto nyonso bonne foi moto nyonso mutia malamu to benga mama Emily po ete to contribuer na quelque chose po ete bona oyo to bana oyo bazanga kaete bazanga ba uniforme te to pe bazala na moto akofute na bango ba frais scolaire na yango na pesi matoni mingi na ba oyo nyonso ba benga kabiso po na ba remarque po na évolution ya chaîne oyo Chebiso télévision ba de ba bolingo to y toujours na cadre ko informer bino to yameli bino moko ya basena nzambe alekaki awa na papa Moïse kasi autaki Tanzanie bosengi aya koloba témoignage na ye na lingala parce que na Swahili bato belé ba oyoka te baloba bazali ba Congo bazali bato bikole belé bazali donc neto baloba ikara na Swahili c'est comme si ils avaient qu'à répondre à ba Swahili raison pour laquelle to zongi si eli susu to meka kozonga moi mukesi mana témoignage pour être motonio so kota la biso à comprendre témoignage ya ndeko na biso to yaka a kokumisa satana te na mona ba commentaire soki lelo ndeko ko témoigner ezali ko bimisa ko dénoncer satana lolenge nini ya ko bebisa ba vie ya bana nzambe ko dénoncer batutu asara misala mabe donc pour na ko matisa lokumu ya tata na biso Jésus-Christ de Nazareth. Papa na pension mbote. Mbote papa Chiko. Sangoni. Non, très bien, Dieu fait grâce. To yambi oli susu na émission na biso Police de Star. Ouais. Na témoignage na yo mais yambo to ba émission kama biso na losambo tokota na mozindo ya témoignage ya lelo. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa neema, Mungu wa muujiza, tumesema asante kwa siku ya leo umetufanikisha kuwa mbele zako Mungu wa mbinguni na kutupashana na fursa hii ya kupatikana mbele ya taifa lako Mungu, ndio kwa maana tumeacha yote katika vitanga vya mikono mwako Jehova Nisi Adonai. Baba, sisi tumekuja kuinua tu jina lako ili watu wako wakurudi, wale ambao waliopotea Mungu wapate nafasi tena ya kurudilia mara ya pili, kwa maana neema bado ikingaliki. Ndio kwa maana Mungu Roho wako Mtakatifu Holy Spirit aguse taifa lako, kwa maana wewe ni Mungu na utufanikisha katika yote, kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mama na mkombozi wetu. Na kushukuru Mungu, amen. Amen. L'homme de Dieu to yambi osu lelo na témoignage na bandi batu batalaki première partie oyo lobeyaki ndenge ba initiaki on akisi mais batu basengi est-ce que moyen ezalité osa d'effort to ke na ona lingala po ete ba comprendre mainini banekoloba parce qu'il y a des gens où balinga ba tala témoignage mais ba ko comprendre te ba ko yokate donc so trouver ko continuer on lingala to ba na place oyo papa déjà zo initié yo na piscine pour que tout son monde kesima. Merci beaucoup papa Chic. Nasema ka Swahili, nasema ka lingala samani na loba lingala. Na loba lingala mais ko relater tala histoire. Sala ma effort na obunda sala effort sala ma effort lo bapo to sunga bande ko na biso ba otala biso ba tama micro mukeli kolo je veux me masama micro ndajitahidi kabisa kwa kuongea kwa lingala ili watu wengi wanisikilize mahali popote pale na kusala makasi nyoso na loba na lingala pona batu nyoso surtout batu na batu belé même na poto batu belé ba komelinga OK que papa est-ce que ça moyen te oloba pe na lingala po to comprendre nango te Swahili wana ezamo makasi il faut oloba na lingala na répondre bato poto mingi bato Amérique na bato ya nini ya Paris baloba esena ki yango mingi na lingala et c'est pourquoi na pour la deuxième partie ya témoignage parce que première partie est yaki et puis la deuxième partie puis troisième partie est koya. Vraiment je suis là, je vais m'efforcer. OK. To banda déjà papa tango abengio na butu c'était vers quelle heure? C'était vers 0h. Au fait, papa nangai, nena lobaki papa nangai lingaki nga makasi, papa Chic, oyebi tango na témoignage oyo epesanga posa kolela. Mikolo nyonso. Papa nangai lingaki nga makasi et papa nangai azaki na mbongo ebele ayebani bato ba ezola nanga na YouTube bayebi nga
bayebi pe via papa nanga azaki mutu munene makasi naza mwana mandiante et tout ce que je fais ici ce n'est pas pour chercher quelque chose quoi non mais naye ko sala pona ko tombola nzambe oya longoli ngai sika bato mosu bakota na ba maison na bakufa mais moi quand même à mon âge nzambe asunginga naza envie pona ko na prêcher pe mon évangile avec puissance du Saint-Esprit. Alors papa nanga azaki ex magicien makasi na Tanzanie mobimba bayebi na kombo ya Alji azaki deuxième personnalité ya ba magicien na monde ya Tanzanie et Dieu m'a fait grâce ya kozala onaza lelo mais papa nanga ne muto initianga na âge ya 5 ans et en réalité tango papa nanga salaki makambo na nyoso aboma bato ebele papa nanga oyebisanga ke à moi plus de 850 personnes ou papa nanga abomaki et papa nanga tango sikoyo contrat na ye asalaki na satana e kokaki basengaki alongola apesa successeur mutu moko oyo akozala neti représentant wake donc mutu matakuwa représentant wake mutu oyo akozala représentant na ye na monde wana soki a disparaître et papa na ngai nde nalobaki a choisir ngate d'ailleurs papa na nga a choisir kende grande sœur na ngai ya mwasi mais milimo eboyaki satana boyaki mwana mwasi wana bike biso moko tokopona milimo eponaki nga nazala successeur ya père et après wana à partir à 0 heure et pana biso ezaki na piscine ya munene et piscine wana nde sika papa nanga bana sa ba incantation na ye so papa nanga za na posa sacrifier ba étoile ya bato komona abomi ba ngombe bantaba babiloko bongo abomi yango batu batayale le fasi ku piscine tele kabisa pale banafanya mafete batu banakula ye pe kana fa dépense mu franga yake donc papa nanga ko sala ba dépense na poche na ye moko vous comprendre et batu balie ba meli après comme la kolia comme ba sokoli wana ye moko asema makambo nyonso mais à condition eloko moko e bandaki ko lekela ngai soki papa nanga batu ba sokoli ba seba cérémonie wana mutu moko te ako bako vider mai wana te à piscine il fallait yende aloba si tulikuwa tumeona kama ni kawaida donc tubanda kumuona kaka normal zoka izalaki nde intérêt na ye so bosoko na mai wana ye na azoko uzwa mai wana au salango misana na ye pona ko zo ba étoile ya bato alors na ba 0 heure papa nanga mukolo moko izaki samedi na bossa na kayango te papa nanga ayekola musanga na ba 0 heure na to mili banda asokolinga miso abike you are my son you are my blood donc tu es mon sang oko damu yangu yo zama kila na ngai kobanga eloko moko te na lingina tikilo héritage bon niko ninazaki mwana mke makasi sikuwa najua kitu chochote kile katika kichwani kwangu kama ni héritage ya ndenge nini oyo alingi papa atikela ngai et papa chic papa na ngai mbala moko aye anamoni papa na ngai longoli pantalon na ye makolongulu ateli atie mutu na ye boye asali boye 3 fois mais si ça boit qui image na bossa ngate image oyote et puis a bengi crime ko boya beta ki yango ngai na yebaki yango lisusuté ça fait beaucoup des années à âge à 5 ans na monaki nyoka bimaki na kati ya piscine na biso seto sokola ka mai famille mobimba na bato bayaka na ba village na ndako na biso wana parce que papa nanga na motema makasi mingi mais yebaki papa nanga soka pesi mbongo na ko futa yango papa nanga bande ko pesa bande kuna ye ba village apesa bango mbongo akotangisa bana a sponsoriser na ba université mais soki otangi na mbongo ya papa na ngai e ba ko uzwa musala te on est ba bilo na abana sala ako sponsoriser au classe au sali makambo nyonso il fait tout mais soko otangi na mbongo na ye okozwa musala te eza ba condition na ye parmi ba bilo na ye alors siko ba monaka ke papa nanga za mterme malamu mingi siko ba weekend wana soki abengi batu papa shiki batu bakoya na ndako na biso wana na biso bakolia parce que mon père avait cette femme. OK. Oui, alors na 0 heure wana zonga témoignage nanga na 0 heure wana initia kinga abengi nyoka wana aye nyoka wana abalusi mokila wana etango nyoka wana abalusi mokila wana na mokila na ye ya nyoka wana ezalaki na bage e bage wana tango abalusi mokila boye papa chic mokila wana e liboso ya papa na ngai après papa na nga alongi bage wana papa na nga abengi nga
après akoti yango awa alongoli bagi wana akoti yango nani na maboko na ngai ozo prendre et je plutôt azui bagi wana akoti yango na mabele ya nini ya nyoka wana parce nyoka baluka ya sirène abaluki akoti yango kati mabele wana et puis alongoli yango mbala moko akoti singa yango na kati mosapi na ngai tant akoti na kati mosapi na ngai mbala moko na yoki posa kwa embrasser nyoka wana oyo aza déjà sirène tant on embrassa qui la bana osala tire langi na ye mbala moko esprit ya bomwana moki wana papa Chico ebimaki et c'est par là que nazwaki sorcellerie après kozwa kindoki ba mamnyo sala ki après et là qu'on a sala ki après na bomaki ban bato ebele makasi wala wapi na mboka Dar es Salaam na Tanzania misala ngo na bande kusala mingi d'ailleurs soki na classe nano na kobanda nano na classe soki naza na classe naza na ndeko nanga camarade nanga camarade nyonso o na kozana na classe obi na pesi bana ebele kindoki na pesaka batu bana classe kane toza boye pa na esprit wana na zui na pesi loko nga na yaki nango bilei nyonso na bande ko nango na kati ya classe mosusu mona eza jus eza ba hamburger mais eza ba misunya bato eza laki ba makila bato so ko lie boye mbala moko na butunga moko na ye na zui yo oso comprendre et na boma bato ebele makasi so na faible esprit na bomio et puis je me souviens tant na bandi kokola na bandi ko bika na fi moko boye as fi ona azaki tanzanienne te azaki kenyan kombo na Chanela kila chaque jour na lobaki que son âme repose en paix parce que na linga ko ma fi ona te mais milimo esenga ki fi ona oboma kende sacrifier kende lingeni na sacrifier ki nanu basenga ki tango nazo bika na fi ona bo na draga ki fi ona na ndenge ya koboma yete lokola mutuki naza mutuki nazo bima na lingi et puis tozo bima na ye sikoyo monde de ténèbres et yaki ko réclamer étoile la fiona ke baza na poste étoile la fiona na bino mina sina pesi bande ko nga na pesi bato nyonso mais quand fiona nazo partager amour satan na lobike naza na poste ya mwana mwasi wana bon abike ya liboso pesa biso étoile na ye papa Chic nazaki na mouchoir moko ba pesa ki ngai et mouchoir wana na bana ko tiango na poche nanga ya gauche jamais na ko tiango na poche nanga ya droite donc ile mouchoir mimi nimekwambia Papa Chic ni mouchoir ambao ilikuwa mouchoir ya mystique afu soki na lingi nazwa étoile soki na lingi nazwa étoile ya mwana mwasi eloko nina kosala na kozwa na kotambola mwasi bando bozolo nanga bolimbisanga na zala mwa clair na ko coucher na mwasi et soki na bimi na koti na douche na kozwa mouchoir wana na mipangusi na yango mwasi akomona yango te na kotika mwasi na mbeto na koti na douche na pangosi yango na pangusi awande na pangusi yango so na pangusi yango na mouchoir wana mouchoir funa bomba ngo makasi na changu na kati ya nini ya douche quelque part tant na kolata na ko prepare mouchoir wana na changu na kati ya pantalon na na sac na ngamo ko boy na kei siko mouchoir wana na butu esika na chambre ngana banda ko lala parce ngana sala na bala nyoka na bala nyoka mukolo to sala alliance na mwasi wana nyoka sirène akoma mwasi na ngai meme na mbeto bobanda ko bimela ngai so na posa mwasi abimeli ngai na ndenga nyoka abalu pa tanto mwasi na coucher na ye après ko coucher na ye boye soki na silisi bolingo na ye abanda ko senga mouchoir wana et mouchoir wana finyoso ona kolala na ye na ko dépenser mbongo parce que nyoka wana muto bana ko pesanga mbongo akopesa mbongo na kopesa basi et soki mwana mwasi wana pesinga mwana mwasi wana na silisi na ye na pangusi mouchoir wana so na coucher na nyoka wana to sisi bolingo na biso akobaluka nyoka et puis afongoli munoko makasi lolenda wana ekobima wana asengi mouchoir wana na kozwa mouchoir wana na tie yango na kati ya munoko na ye ameli yango pa change yango lisusu soki nyoka asengi yango lisusu na kozwa yango na loboko na nga gauche na bandi ko kamola yango okomona mayo ezobima wana mayo soki ezobriller tango ezobriller bonde étoile mwana mwasi wana ata mwana mwasi wana zaki na étoile ndenge nini makambo na nyonso kobeba na kati na vie vous comprenez alors na pona koboma na zongi na point wana pona koboma na bana koboma na ba accident bana ko tindanga na ba rond point ba ko tindanga na rond point boye omoni osa nini na rond point na rond point na ko créer ba accident na place ya nini ya Carrefour vous comprenez au monde ba chauffeur ebele ko mona chauffeur a umela ebele aza chauffeur oyo atambwisa mituka ebele aza chauffeur a kalame ozomona beti tono
biso bana osala mona ba agence oyo kendaka ba agence ya kendaka mboka songolo pakala eti na poto ba agence ebele ezali même ici chez nous au Congo oyo kendaka soki Kisasa nini mboka nini oyo Matadi non pas Matadi Mwanda tout ça biloko boye nga pena bana ko baluka nyoka soki tuna poste ya makila ba senga makila omoni biso to na ba niveau oyo okobo makamu ta famille na yote kamutu azana faible esprit na kolia ye likambo ezali yango na yo senga na batu o bazuneli Yesu Kristo lokola kolo pe mobikisi tu sais to bana ko senga ba chrétien le monde mutu musoza chrétien mais osala ba désordre on a bilei na biso wana ba batu ndenge na accident soki tozo boma batu na kati accident soki mutu afandi akoti na akei na voyage eke ba senginga batu nako baluka nyoka na baluki nyoka na telemika na kati ya nzela tango mutu ke zo boye na baluki libanga et tango mutu ke koya boye nga na baluki libanga chauffeur akomona nyoka boye tango kolinga banasema ni a dévier wakati napenda ku dévier tango kolinga a dévier mbala moko songa na baluki libanga mutu ke baluki batu bakufi mutu moko kobima te oso prendre est-ce ko ngai makila wana ezo na nombre na ngai oso prendre ngakutu na mutuka moko boye ebane ko uta na kote ya nini ya Dodoma na Tanzanie na sala accident moko boye oyo etikala histoire na boma plus de 145 personnes na voyage wana batinda donc ba mission ya munene bana otinda ndengai parce que ngai na zanga na grade na fonction à père na ngai ozo prendre parce que papa na tango sele satana mingi atina ba nyongo ebele ya monde de ténèbres et servira ye mais ezo senga nini papa na ngai afuta yango mais singa sincère o azana makila ya moto po ta sala yango donc ba accident biso to bana ko créer ba accident mais ba accident mosusu ba océan ezaki nde biso bana ko créer yango ozo prendre ozo na pena bateau ezo ya boye pas na créer mon pépé ba kombo na ko benga ngo le sauter parce que na sina komi ya Yesu comme je ne peux jamais appeler ça à la télévision. Oui, parce que c'est comme Yesu. Je n'ai bien comme on a 3 fois, comme on a mon atama yezabie mon pepe kobeta makasi maye koya mbonge bato ko baluka. Troisième chose. Tu m'as dit que ma pe bato ndenge nini na basi ya bazemi. OK. Basi ya bazemi ozomona mwasi bwaza na zemi ngandenge nazalaki ko baluka nyoka. Na kozala esika mwasi azemi asuba comment ne basi azemi asuba kasubaka ya mona pesa ba mama obazana bazemi ko subaka n'importe où bien sûr ozana nzambe Yesu ozana ngambu na yo sondimela Yesu mebi tumeza makasi il faut que se protéger mi banasema namna gani ujichunge Mungu na atakuchunga mi batela nzambe pe akobatela yo ozon prendre ngai soko za mwasi azemi oye ko suba pete na mabele boye quelque part boye ngaso na moni boye na ko baluka mala moko nyoka na lamboli masuba wana yebake na butu ko avorter yebake na butu automatiquement ko avorter et soki na lamboli masuba na yo na sana capacité ko kota na libumu na yo parce que c'est na lamboli salité na yo ata na yebi yote esika osubi na ko kende pas na lamboli masuba wana après ko lambola masuba wana mbala moko na yeko fongola kol na yo et puis onde okomona na coach mbala moko na libuna ndenga esprit na zu déjà ora na yo et puis na coach na kacha libumu na yo ata wa voter ze mwana mbala moko nga nyoka na coach na kacha libumu na yo ndoko mona basi mosusu komona ayoka keloko tambola na libumu boye et tout aka ezala nyoka ozo prendre nyoka kao oui ozo mona maladie wana moi c'est mon eloko tambola asa na zemité soki na coach na kacha libumu na ye akobana ko sentir nga na zo tambola libumu na ye na zo tuta boye lokola mwana tambola na tuta lokola mwana moi sona siko soki na comme na niveau wana po azwazemi un problème soki na coach na kati ya libumu moi sona melaki masuba na ye ou lambola ki mabele masuba na ye soki azwi zemi nyonso ezoya mobala ko zala zana ye bien mais soki moi bala éjaculer mama papa na ngabo vous na famille peut-être bozo na ngabo limbisa ngai soki ameli soki mobala na ye batamu na mobala na ye mobala éjaculer super mobali wana ezokota na monoko na ngai moi si wana attaquer na hôpital ba ko meka aza bien mobali aza bien mais ko ya mazemite parce que mai nyonso mbalenga na mutu na ozo mela yango ezokota na compte na ngai ozo comprendre et puis ce qui fait akangami zemi on peut ekofana 3 mois 4 mois te omona mbala moko ekofungwama to bana okenda ba hôpital omona lo ozo mona bana moko boyo ozo sentir mona ebele et déformer ba poto c'est nous et ça venait ozo prendre wala osala ondeni
en fait pour to mission mosu ba pesa ngai ezaki mission ko sala bana bizengi. Comme ça bana bizengi. Comme ko sala bana bizengi. To bana ko kenda ba hôpital. Esika basi basala ba kilo. Tusi makolo batindinga na kende ko zwa makolo ya basi wana esika ba kende ko sala kilo. Mone moto za nazime ke hôpital ko sala kilo. Diable bana ko tinda ngai na ke esika wana na zui poussière ya basi wana nyoso. Ne? Esika basala kilo wana. Nombre ya basi nyonso basala kilo wana soki na kei na yango nga na kei na baluki nyoka na chambre na ngai na sopi soi na manyata na bango soki na sopi soi na kati ya manyata na bango bana basi nyonso wana bakobota bizengi ndoko mwana mwasi azana zemi na très bien tonga soki aboti mwana boye mwana lolenda ezobima ye mwana moko boye ou soit mokolo mwasi wana azobota akobota pe mwana aza bien mais mwana wana tango azokola abaluki akomi kizengi akomi mwana moko boye fou ou bien lolenda ezobima ye bana wana soki akuta na pasteur oyo a maîtriser makambo ya spiritualité neti biso toyebi makambo ya spiritualité nayebi nini nakosala mpona mwana azongi normal ozo prendre nde barole wana et puis soki mwana wana aza na faux esprit aza na esprit ya moke tobomaka bana wana nde bakomaka ba offrande ozo prendre bana nde bakomaka ba caméra na kati ya bandako. Donc ce que mutu déjà azana kati azana mwana wana makambo na nyonso kosimbaka te mwana ndeko maporte na biso so batindinga mission na kati ya ndako na yo na kotize nde mwana wana porte na biso mwana mwana wana alobaka na ye te baliesaka ye basokolaka ye makambo nyonso mina butu mwana wana akomaka normal akomaka normal et wana nde tango biso tozoya kosakrifie na kati ya ndako ya mutu toekutaka na nzela ya mwana wana. Vous en prenez papa chic. Oh wow, c'est oui. Alors, et là comme susu, nzambe aye kolongola ngai avant na koma na niveau ya kolongola ngai papa chic to kangi pe ba chance ya bato ebele. Vous en prenez. Na cause la boye batindinga mission mutazola na sopi soyi na nga na maboko na ye. Vous en prenez. Na sopi soi na ye bamane ko tina ngati na bande kwa famille na ngai na kende ko sopa soi na ba diplôme na bango okoma na mutu atangi boye mutu atangi très bien na licence na diplôme na ye mais diplôme na so na sopele soi ya nyoka wana mutu na ko zo musala te. OK ozo prendre na sopele soi ya nyoka na mutu na ko zo musala moko te ata akeye sika ba osenga mutu alolenge abaka pese lokola ye akozo musala te parce que soi ya nyoka eza na kati ya vie ya mutu wana na kati ya nini ya dossier ya mutu wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu. To ceux qui wana na kotika le micro au conscientiser batumike et puis moi prière au petit on a souka pour que batba otala biso ba comprendre déjà idée topé ba kota la mozino pour la prière peut-être mutu kutana kina makambo tu koloba wana. Alors ngana kotika la au micro ngana pesi merci na sponsor na Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bana ba bolingo na kotika bino mboko ya moto na nzambe boyo kaye assemblée et puis avec un peu conscientiser bato peut-être ou bakutana na makambo lokola ye lelo abongo limote maboki témoignage na ito ke na suite na ngope kozala pour que toujours tout son peuple de Dieu ba comprendre le lenge ni diable abe sa vie ya bana nzambe. Bien aimé le Seigneur nzamba pambola bino et loko moko na lingina lobela bino ke il faut koya ipana Yesu mokili oyo ndeko na nga oza kolanda ngai dunia isharibika sana. Watu wabaya ni wengi sana. Shetani yuko nafanya kampeni yake kwa sababu ya kumaliza maisha ya batu, kwa sababu ya kuinisie batu bote mumonde yake. Na Yesu pia yuko ndani ya kampeni yake kwa sababu ya kuinisie watu katika pia ulimwengu wake. Ndeko molinga miesiko zaliko na ngai oyo nzamba longolinga na monde ya maji. Luna bandiko te nzambe, batu bandiko kangolama, batu bandiko bika, boko yoka ba témoignage. Batu o balandaki depuis na komi na Kinshasa awa batu bayoki ba témoignage nanga ndenge batu bandiko bika ndenge batu balandaki témoignage nanga ba interessaki ngai mama moko boye na première partie ya témoignage ngai azalaki intéressé abiki non prophète nengoza du domaine à monde spirituel na problème maman a un problème à régler boko landa témoignage zo le kala mingi te awa maman a un problème à régler asali ba mula ebele à régler kate abota kapete mais zamba sungaki ngai na prier pour na mama wana na ibisika zwaka maya tiede tiango na mungwa parce na ibaki demo oyo aza kotungisa kwa ba règle mama wana na ibaki yango et na prier ki pour na mama wana abikaki amoni règle même jour
amona ki règle et maman na bokola na témoignage na bientôt là ninga za ko témoigner par rapport à ninga na sambela ki pona ye. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable ya ko délivrer maisha yako. Nzamba za capable ko sunga yo. Omoni biso oyo to seba sacrifice be na monde wana tozo le komo côté. Soki yo poza na monde akisi. Stephen Kanumba alikuwa rafiki yangu sana. Ni stari mkubwa wa ulimwengu. Ameenda Nigeria wapi kule kufanya makazi ya filamu hata Ulaya. Meme poto asali yango. C'était mon ami. Auti kukufa dernièrement awa. Na ebisa ki Stephen na biske my brother hii ulimwengu toke amo mili toka amo na utoke amo. Lakini kwa sababu ma alliance alifanya ilikuwa ya nguvu sana na mtu mwalimunisia mtu wae nisaki ya komplika kiye nde unanga akufaki bokomona pe ba image na ye. Na pe na ba image onazo conseiller na zaki na poko na ndako na pa tango bandiko mona ba menace wana. Mon frère ma sœur na maîtriser monde spirituel. Yo mutu oyo ozwa diplôme mais licence osala kate consulter ngai na kosunga yo. Oza wana depuis ta mariage esimba kate consulter ngai na kosambela pona yo. Na oto kosambela pona ndeko moko boy. Sema sanyoka biso bande ko tinda biso pona ko bloquer ba document ya batu ebi mate. Bande ko ebele apoto na sungi bango. Bande ko ebele Amérique Swaziland Amérique du Nord, Michigan, Paris, na sungi bango na makamba molimo oyo. Ozompa ba témoignage eza ebele. Biso to bande ko zo mwasi aza kitoko boye mais na sopeli yeso ina musika. Na komona ki oza mwasi kitoko boye na sopeli yeso ina musika boye. Déjà na peso mwasi ke devient ata oza na gaz ndenge ni bato bakolinga yote. Ozo comprendre. To bande ko mona étoile ya mutuke mutu aza lobi ya kozala mutu munene na compliqué yo. Mais là on a comme un prophète munene oyo mokili mobimba bazali kolanda ngai. Mon frère moto zali kolanda ngai. Na zo peso numéro na nga 082 plus 242 plus 242 082 83 43 239. Numéro nanga est à plus 243 plutôt. I'm sorry. Plus 243 numéro nanga plus 243 82 83 43 239 plus 243 82 83 43 239. Et wana ezali numéro nangai eza numéro nanga privé obenginga 24 numéro na ele kaka na uti ko sambela pona mwana mwasi moko boye azali na mwana kizengi na poto na Michigan awa ozon prendre na prier pona mwana mwasi wana depuis abota mwana na kizengi mena bise mama mwana azaki toko mwana asali 14 ans mwana lobaka te lolenda ezobima na biki mama wana sema sanyoka ebi longole mutakala la joie de citron na sali service à citron na maya kola mukana tongo mama na mwana ya zongi normal bene me benganga na sama makambo ebele au na TV to no makambo ebele te na maîtriser monde spirituel na to samela pona sere moko boy babe le MPC soto mobimba ebebi e aba sema sanyoka ozompa omoni makambo molimo oyo soki okutani na pasteur oyo aza di domaine te boko sambela ba mutu moko abenginga awa aza na Canada Sœur Francine abenga aza na Canada abiki papa na tindeli ba prophète ba mbongo bloko aboye kabi ozo tindela prophète mbongo bo sali service est-ce que aza di domaine prophète nanu wana ozo sambela na ye ayebi nanu te kombo demo abengi yo ye kutu makamba molimo yebi yango te est-ce que bino boyebi bino bokalisi mutu nyonso oya koleka na TV awa asakoli to atei makambo nde makambo molimo mutu ko tepe makambo molimo te ozo parle mutu avec na tindi $700 et pas mutu prophète wana tout ça ba service simite eko simba ndenge asa du domaine te ma sœur tuna tape na internet na yebani na yebi makambo na zoloba et na yaba ko suba oleka na internet pona nzala. Moi je suis béni. Nazo lukaba tu oyo bakobima na monde wana. Nana ba camarade ebele bakufa. Tout ça bango na monde wana. Na initia bato ebele ba musicien ebele bozomo na même ici au Congo. Ici au Congo na kopata ba kombote. Ne na lote na oleka na YouTube awa ba musicien ebele ya Congo ba yebinga. Ba yaka na Dar es Salaam ba lukaka ngai. Ozon pa ba na ko lukanga plutôt. Bo comprendre nga lingala nga na lo ba passer na présent. Ba na ko lukanga ba musicien ebele ba bozo benga bango ba grand musicien awa. Ba yebinga
artiste na bino comédien monsieur akala banoko lukangai papa nanga fula ba musicien belé na ba musu baza na gazi lelo to ba hibi makambo na solo ba kolobela ngai mena ba commentaire nanga ba koloba yango mon frère yo ozo consulter prophète oye moko na za problème spirituel ngai soki muta consulter ngai na ba ke o eza démon boye o eza démon na o sema matoko forcer te c'est là beaucoup de image ya bakoka batamboli mutu azali kotambola bien baloki ye akomi koka paralysie akomi koka papa to sambela to engager na bikena ko engager nte eza primo nyoso tinanga na ko engager non mama sala boye ndeko zona na ngai mama kambuna yo ezo compliqué monde spirituel eza monde moko au cause de chrétien pendant 50 ans 30 ans mais maîtriser en côté je suis du domaine consultinga essaye mon Dieu nakosunga yo 04 plus 243 82 83 43 239 ezana basi mosozo mona depuis on a ressemble pour mari de nuit mari de nuit okota ba délivrance ya ba mari de nuit combien de fois esimbate ezanyoka ma sœur consulter nzambe na ngai nako prier pour na yo mari de nuit wana ngana yebi esika mari de nuit alalaka na yebi nini kimisaka mari de nuit ozo prendre to concernant service moko mibalete service moko na mari de nuit ko bima yango nga moko na bane ko baluka nyoka na baluki nyoka na kote libasi basi ebele ba ministre to tambola na bango nga moko ne ozo mona ngaboye awa eza ba délivrance nazala kitoko moko boye passe nga moko sirene za na kati na ngai na na esprit assuré c'est esprit ya nyoka moi si nyoso na kolingame na nzeso na tali eboye moi si moko ko boya ngate nzamba longoli biso mosuka Jésus gagne toujours my godness Jésus gagne toujours même bino bato bozana kati ya monde ya magie na yeko pesa bino conseil papa chic na pesa bande onanga na monde ya freemason bobima eloko moko zate biso to boma bato ebele ona singi nzambe limbisa ngai. Et chaque fois na kena ba famille mosusu okomona ba image nanga na troisième émission nanga okomona ndenge nazokende ko fukama na ba famille oyo ngai na boma batu na bango na beti mabolo bike na ndimela Yesu Kristo ngamu matanga bosala ngamu tuna bomaki bolimbisa nga ba image ezali c'est que je parle et za na image ezali te ba témoignage mosusu na so de batu mosusu basanga ba témoignage molika mutu asaka témoignage moko boza na preuve te makambo nanga nyoso na lobaka eza na preuve na za na ba témoignage oyo na kena ba famille ozo filmer ngai batu ba kunda ndeko na bango mutu na lia ye na fukami na 5 bolimba o filmer ngai ozon prendre yango wana nzambe ya lola apambola bino numéro nanga ezali na plus 243 je répète plus 243 82 83 43 239 82 83 43 239 82 83 43 239 plus 243 82 83 43 239 okomika prophète Baraka Claude wande za numéro na ngai nazali awa na Congo na Kinshasa nzambe atindi ngai pona yo mutu zali kola na ngai na émission oyo ya Shebiso TV bozo benga ebele na somona ba numéro zo benga ebele vraiment merci na zona ba commentaire na bino ndenge bozali ko commenter awa vraiment merci pona ko encourager nga nzamba pambola bino ne manquez pas bokoka ba témoignage mama oyo na sambeli pona yepe règle fungwami. Allô papa, bonjour. Eza maman Kapinga depuis Londres. Papa, vraiment nae kota tolanzambe na yo na makambo ya salilinga. Papa, ezalaki mokolo moko samedi to bande kolanda yo na YouTube. Tozalaki nga na mobile nanga témoignage na yo to bande kolanda témoignage na moko era ozolobaki nzambe alongoli yo na kati ya kimagicien. Nzambe alongoli yo obande ko baluka nyoka ezaki ba témoignage moko ebele to bande kolanda yo siko tozaki na mobile nanga lobitika na nazo numéro ya prophète oyo po makambo na ye naza intéressant vraiment na makambo ya zoluba l'air mobile nanga zu numéro na yo mobile nanga bengaki yo l'air mobile nanga bengaki ezaki samedi obandi ko sakola pona mobile nanga ero bandi ko sakola pona mobile nanga o toucher kiti na famille na ye ozo sakola pona famille na ye moko ozo sakola après lobi ndenge nazo lobela yo nazo mona mwasi na yo aza pene na yo wana aza na problème à libumu soit quand même makasi en plus asali 4 ans amona ka règle te
mobali nanga alobi oui kutu toza na ye awa olobi pesa nga mwasi na yo bandi koprofetize mpo na nga ero bandi koprofetize mpo na nga papa makambo nyonso olobaki na vi na nga eza solo olobeli nga ke nazwa mai ere nazwi mai obandi kosambela mpo na mai olobeli nga namela mai wana ere nameli mai wana ozolobela nga mela mai wana nga alobi papa nasi nakomi desi na baprofete mpo nasi na baprofete ebele basi basambeli mpo na nga nasi namoni mpe eloko te yo olobeli nga mekana no mpe nzambe na nga okomona oyo nzambe na nga akosalela yo ere obandi kosambela mpo na nga ozosambela mpo na nga papa olobi namela mai ere namelaki mai wana papa libumu ebandi kosuwa nga ere libumu ebandi kosuwa nga ozosambela mbala moko makila règle ebimi ere règle ebimi wana ozosambela mpo na nga règle ya kolumba règle ya solo règle vraiment solo babulbul ezobima vraiment papa naye kokumisa nzambe na yo na makambo nyonso oyo asaleli nga règle na ngai ebandaki ya kokangima me lelo efungwami nakumisi nzambe na yo makasi nazolobela bato nyonso bazolanda biso na YouTube kokanga motema te yaka mpe oluka nzambe ya profete oyo okomona mpe loboko ya nzambe mpe bato manjisa ebele kizengi ya biki kaka na mosika na Esaïe nzambe alobi ke la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. God bless you in the name of Jesus Christ. Amen. Une parcelle à vendre au quartier CPIA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPIA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là bato mawa basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo